na motote po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe alona atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebatelile Nazareth lipamboli oyo emonana katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus mpona frère Billy bato bamituna auta wapi donc frère Billy auta Guinéen lelo Nzambe pe mongo pe ezalaki te po ngai nalia il fallait kosala ba mécanique moko boye donc ezalaki pasi makasi mpo na nga koevre wana nde Nzambe akosalaki d'album na bato me nayebaki bato wana baza banani te pe na ntango wana idée même ya studio ezalaki te parce que na bandaka kolala na baeglise. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazareth.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazareth, 100% chrétiens, toujours vos amis. Kasiloko bapisaka na moto yo mingi ngana zima na pesa na masia wezali kita moto kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo elobisina. Votre site non-stop partout au monde. mingi-lenazarien.com. Oyo apportera un plus na vie à bana Nzambe. Ok. Pour cet espace quantique live. Mais veux le meilleur à toi, la princesse de l'éternel, et bonne fête de Noël à toute l'équipe de lenazarien.com. C'est bien mon votre humble frère Bron Mukendi, un autre dans l'espace quantique live. Et monsieur Oyo et Yambaka, ba musicien chrétien, chante autrement dit. Lelo Tofuyele Bino, un jeune frère à Salitro, à Yembi Banze Monaye, et Sali Pena panique na ville à Kinshasa. Et ça, frère Billy Bilonda, frère, bonjour. Bonjour Papa Brown. Boni frère. Te naza bien Angolu Nazambe, naza bien makasi. Kimia izan nango frère. Ah, kimia ezali ya makasi. Mais ndenge nini ozomona na te frère, ba jour révélé bo tozomona te ezani frère. Bon, komonana na ngai, koboya komonana na ngai, ezaki ete nazaki na mois déplacement. Kindaki na Brazzaville nanga tozaki na concert pe na mamoka moko ya mike tozaki nango yango nde omoni absence na ngai nazalaki te mais nazalaka na nga kaka Brazza bana na Nzambe babikisami pe loboko na Nzambe
talisamaki mokolo ya dimanche parce que tozalaki na concert na dimanche le 20 euti koleka bana na nzambe babikisamaki mpe bilemo na nzambe emonanaki na kati ya bomo ya bato batémoignage ya makasi makasi batémoignage ezali kutu lelo bato bazobenga ngai mpona koyebisanga ke mosala oyo tosalaki donc nzambe amimonisiami na kati ya bomo ya bato ebele kuna donc nzambe azokontinue kaka kosala parce que mosala oyo nzambe apesi biso ou bien apesi ngai ayebisaki nga ke na koyemba abikisaka bato ebele mais ngai namonaki neti ke tembe mais nazwaka batémoignage ebele mpe nzambe aza na kati ya koconfirme maloba oyo alobaki na kati ya bomoi na ngai papa. Bon frère, je pense que bana nzambe lelo bakoyoko pena ki ye frère Bilonda qui est frère Billy okoyeba nini frère Billy auta wapi frère Billy a se retrouvé ndenge nini na musique chrétienne frère Billy a ebisibiso nano lisolo concernant vie na yo. Ouais, ça fait un bout de temps frère Billy ozomona na te na kati ya ville à Kinshasa. Bon vie ba parcours na yo ndenge okendaki de gauche à droite. Bon tokozongela nano régie a balancer biso nzembo moko nzambe wakumikuna comme ça tokozongela ngo après. Nzambi wa miracle interdit chifo bantu bele menjini katina bakukwenzekela chishukonzekela lelo mudina na Yesu ekeleze wa Yesu juka ikulu tomba nzambi dibole tuja kuyemena yeko wangibwe wamisumba ngibwe wachama ngibwe janyi jameme kuyemena yeko wangibwe yobeyo wamisumba ngibwe yo aja jameme kuyemena hey mudina langibwe mukubika ngibwe mwana wanzambi jibwe janyi jameme kweyemena papa wabisumba jibwe jamujitumba jakabenga bibaki jakalo ya mushi hey nanchamulu endunjibwa nanchamulu munteka njibwa ujijibwa jakalala yako bukumwana banje luba kweka nzambyonyo yekelekele nzambyo lumba kwanyi njingamba nyimoyo wa munda nzambe zambi wakwenda nenda telesha kulomba kwanyi nindomba nyimoyo wa munda nzambi zambi wakwenda nenda telesha kulomba kwanyi zanjanye haleluya yo umba kumwaji wani zambianyi mwaji wani hey mwaji wani ufika kumpala kweba zambi butu kunemunya injila kumpala kweba zambi kuloma kwanyi ufika kumpala kweba mwanja pita wanyo neleja kuloma kwanyi zambi wani zambi anyi ana wakadila wakamupa mwana Samuela meme weba njinjila nisonji vipwekela munda jitumaji kumona muntu mukweyemela mukwishi bobundu nzambye kulomeku kufika kumpala kweba nzambi wanye mungagwila nzambi wanye. Merci touti kolanda nzembo menzembo le bitro oyembi yango na munoko mboka na bino expliquer nanu batu o bayebio nanu nzembo wana elakisi nini eza nini message nini o apporter na kati ya vie ya bana nzambe. Vraiment papa Bron nzembo wana nakoloba ke bato ebele bamitunaka makasi po bazwa explication ya nzembo mais nzambe asali ke lelo toleka en direct nzembo. Tout d'abord eza banzembo moko ya biso ya kala makasi parce que intro tant tozoloba ke nzambe wakumi kuna tozotala même na Bible bangombo nga na lobi na nzembo ou bien titre ya wakumi kuna ezoloba ngomba nzambe ya bangomba ngomba wana eza ya mangengenge ou bien ya campiste parce que ngombo nga na lobi na nzembo ezoloba tout d'abord mutu ye mo kati nzambe azalaka tiso na bangomba te bakomi ovanda kati ya mutu nde ngomba nga na lobi
nzambe wakomi kuna pe tango tozokende intro ezoloba ke ye mpo wandibwe wa misumba ndibwe dibwa eza libanga nzambe wana aza libanga mutu nyonso atiaka elike na ye epai ya libanga ayokisamaka soni te nalobi lisusu ke kulomba kwani ni ndomba ni moyo wa munda nzambe donc kulomba kwani nji ndomba ni moyo wa munda c'est-à-dire bosenga na ngai nazosenga na motema na nga mobimba nzambe ya lola yoka kolela na ngai donc na mukuse nzembo wana ezoloba kosambela mutu aza s'adresse pa na nzambe mpe nzambe wana ayokisaka bato soni te aza muyanoli ya bato nyonso batunaka ye mituna nde nzembo wana ezoloba eza na mambo ebele nga nayembi na kati eza parti mosusu nazoloba ke kosambela oyo tosambelaka ezaka ya pamba te koyemba nga nayembaka ezaka ya pamba te mpe kote oyo oteyaka ezaka ya pamba te c'est-à-dire nzambe wana azali nzambe oyo afutaka baoyo nyonso basalelaka ye parti mosusu na ye koyemba ke aza mobateli malamu mulami ya moi bato tozomona bato lelo moto akozala na mbongo akufi atiki mbongo moto akozala na mituka akufi atiki mituka moto aza na bacarte du corps bazobatela ye mais ozomona moto wana akufi liwa ekoti ekipe bacarte du corps te yango nde tozoyemba ke nzambe oyo abatelaka bato azobatela mutu na ye quelque soit place oyo ozali azobatela kaka yango nde toyembi ke aza mobateli malamu c'est-à-dire mulami wa moyo nde nzembo wana ezoloba mpona édification ya bana na nzambe. Ok frère, je pense que bana nzambe baza kosepela oyo bayokaki message yango te na chiluba bayoki yango pena ke te selon explication nao mais frère betele biso na lisolo frère Billy Bilonda uta wapi a se retrouver ndenge nini na musique chrétienne c'est quoi, qu'est-ce qui se passe betele biso na lisolo concernant vie nao. Vraiment papa bon frère Billy Bilomba oyo bana na nzambe bazola avec précision frère Billy Bilomba kombo na ngai ya oyo ya mboka kombo na ngai eza Bilomba oyo ya français Billy naza frère Billy Bilomba oyo bana na nzambe balandaka partout bato mosusu bato ebele bana na nzambe ebele bamitunaka ke frère Billy auta wapi ngai tout d'abord nabotami na famille moko chrétienne nakoloba ke na famille na ngai mutu alakisanga makambo na nzambe eza mama na nga tout d'abord oyo alakisanga makambo na nzambe papa na ngai azali kaka mutu moko azosambela lelo asambeli te kobotama na ngai ezaki tout d'abord na mama azalaka mondimi église nini bon mama azaki mondimi ya kala azaki boske bazokota ba église ebele azaki mondimi ya église oyo onga na yebi onga na femme chrétienne femme chrétienne nako signifie donc ko loba église te donc kosambela na ye tango abotamaki na botamaki azaki pe mutu moko abandaki tout d'abord azaki katange donc muluba abotami na katanga koya tango donc baloba kati en vraiment oui koya tango azoyawa ayo kokutana pe balie ne baye kosala ke na botami les jours où nga na botami ezaki tout d'abord miracle parce que na lobaka ngo miracle tango taye moko tango na ebisaki nga ezaki miracle ya ke mutu azana pasi ya kobota azokende na nzela na butu azaki na mutu akosunga ye te pe place akenda po abota bazobenga na ye nzambe atindaka mutu soki auta wapi soki azaki ange nde na katikati ya butu wana abotisi ye ayebisi eke mutu oyo aza mosali na nzambe na nsima na ye bato ebele bakobika mpe bakobundisa ye mpo baelimine ye me bakoka te me ntango famille ye koyeba mpona nini biso na famille na biso tozalaka na makila oyo te biso tozalaka na bandundu te na famille na biso mpona nini yo kokobotela biso bana boye mwana boye décision ezalaki ke babwaka nga na mai me nzambe
asali kotia mayele moko kati ya mama na ngai parce que mama na ngai bote nga na l'âge de 13 ans azaki na 13 ans azaki nani minere vraiment mais azaki na mayele te mais nzambe azopesa mayele yake akima na ngai na butu mwana 2 jours bazokima na ye akimi na ngai akepa na bango abuzonge pa na bango na mwene jitu na mboka de akukufa boy ne ko salema ke wana aboto na Lubumbashi après un bout de temps aboti ngai na botami na Kasai oriental précisément na Mujimai mama na ngane mutu ya abotami na Lubumbashi kokufa ya bapala na ye nde baye na famille na bango e ko salema ke aye kokuta na siko na mobali kokuta na mobali nde aye kobota ngai so tango boti ngai azaki na mwana muke ente mwana boy azaka te famille na biso boy to sala boy décision wana ya kobuma nga wana nde ko sala ke akima na ngai azongi siko epa ya ba papa leki na ye nde ko sala make ba ye ko zonga na famille père ye ko se skize bazongi mais ezaka matata mais na sima na ngai e ko sala make mama botili suste à l'âge de 5 ans tangu ngai na koli nanu na se trouver kana ko moyemba nazo kangabana nazo donc place musique ezali fona zala place musique fona zala il faut na senga na yem ngai mutatangisa nga musique te muto ayeko lisinga eloko te donc na kuma mikuta penza ke nazo yembela nzambe ti eko salema ke ti eko salema mama na papa basali divorce à l'âge de 8 ans moyen mama na papa basali divorce yo zana âge à 8 ans ne ko sale matango baboyani parce que zala kaka 2 ans et pas na ba maman 6 ans 1 mois bon donc maman na ngazaki mutu moko avandaki na kimete pourquoi pas parce que abanda ko bota lisuste pe ngai nazaki considéré te na famille donc il fallait pour na kotanga pa maman na ngai il faut à sala tout et tout pour na tang mais ko barde ke ba divorcer ngape lokola ke nazaki déjà moi mukolo na mayele moyena kende na mama ezaki te pe na tikala na papa ezaki te toke na mama na moni ke simbaki te parce que na bandaki déjà koyemba nde na sedisaki na tikali sko na mambo ya église kolala na église a liboso na bande ezaki na mboka na Mbujimai nazoyemba na église wana ti eko salema ke nzambe alalaka te na ba 2003 nde skoyo nzambe aye kosala ke na se retrouver na église tozo benga les témoins du Christ et pas ya tatu mutombo na EETC wana kana Mbujimai kaka wana kana Mbujimai nde na koti siko na église wana na bandi siko koyemba ko evre wana nzambe aye kosala to ko na yeko kota siko na groupe ya kuna na Mbujimai wana bazo benga groupe Trodi tozaki na ba président mufra o ya komi pasteur tozaki na ba Chitenga Walesa tozoyemba ensemble nde ko salema ke Walesa o azalelo Walesa ezaka bunyi Walesa na Chitenga Walesa mais siko Chitenga Walesa o ya yembaka ti lelo azaka chanteur yemba lelo ayembaka kaka nde ko salema ke nzamba ye ko sala nde bofonga minanga na katikati na bango bato bakomi découvrir frère Billy kuna na orchestre to salaki album moko onga na yembaki parce que nakutaki bango déjà basi babimisaki na nzambe ko sala ke ko yana ngape to bimisa na bango ne ko sala de 2003 ti 2007 to zaki na bango ne nzambe ko décider ko longola nga kuna na mikuti sikoyo na kananga chikapa na isko ko mikuta na Kisasa tana yana Kisasa na kadra ya koyemba kaka muke ozoya muke nzela tindi ko se trouver na Kisasa nzela nde nzamba ko sala sikoyo na se retrouver na Kisasa na 2008 na bandi sikoyo ko vrai mais nazaki nzamba zo ebisanga ke na kotombola yo mais pona ngai place nyonso nga na leka nazaki à l'aise te parce que pourquoi pas nazaki considéré te batu babanda ko zwanga ka ndenge wana nakozwanga ndenge wana okomi kotakati ya batu bazomona oko neti mutu mo boye donc eloko wana nde latanga pe complexe wana pe na banda ko mi sentir te kati ya batu wana mona neti ke naza mutu apa nazokoka te mais na ba prophétie nzamba zo bisanga kulongola eloko wana eza mabe ngai nde mutu nayebi oza ya ngai na lingi yo nakokende na yo musika tana komi na Kisasa
prophète azoyebisanga ke nzamba kotombolo na mboko oyo nazomona 2013 okobimisa album na bato me nayebaki bato wana baza banani te mpe na ntango wana idée même ya studio ezalaki te parce que na bandaka kolala na baeglise mpe mbongo mpe ezalaki te mpo ngai nalia il fallait kosala bamécanique moko boye donc ezalaki mpasi makasi mpo na nga mpe koevre wana nde nzambe aye kosala ke naye kokutana na papa Vasilom François Mutombo Vasilom oyo aseka kalembelembe nde kosalema que je salue d'abord en passant vraiment nde kosalema ke nakutani na papa wana koyemba na ngai liboso papa asepeli abingi ngai ngai mpo bana place esengeli nene te papa nga nazolinga ata opesi nga million ekosila nga nalinga nzambe oza na ye wana azala nzambe na nga amen nde kosalema studio na nga liboso donc papa wana nde moto atelema na kati ya groupe tobanda koyemba na kati ya église nte nazokotisa bino studio ezalaki lokola baje te papa wana apesaka te me moni kaka aye nga lobi te lokola ke nzambe nde moto atianga na adresse oyo mama minene ekosalema papa aye kopesa biso tokoti studio tobimisi album oyo bato nyonso bazoyoko nde bandeli ya makambo nyonso wana album ebimi na ane nini ane album oyo ebimi na 2013 ebandeli ya 2013 na mars le 24 mars nde tobimisaki album nde kosalema ke nzambe mpe aye kosunga tozalaki na producteur lelo tozalaka na producteur te nde ye kosalema ke bambongo mike tobanda kozwa nde tosala baclip tosala bamakambo nyonso oyo ozomona ti lelo donc na mokuse histoire eza molai papa Brown lokola ke ngonga eza moke donc na mwa synthèse oyo nga nasali mpo na frère Billy bato bamituna auta wapi donc frère Billy auta Guinéen lelo nzamba asali lelo ase retrouvé na miso ya bato songo ase retrouvé na miso ya bato mpo na ngai donc nayebaki te ke un jour nakotelema mpe moto azoyoka nga mpe na ndako parce que ezaki donc na makanisi na nga nayebaki te mpo na nga na banda koloba ke nzambe atiki ngai mpo na nini nzambe okela nga boye tala banzela nyonso nazokotela ezaka bato bazobwakisa ngai nazozanga bisika kolala mpo nalia mpo nalata donc makambo nyonso wana makambo ezalaki ebele me na lisungi na nzambe lelo nzambe amitalisi kaka ke nzambe aza ya mutu nyonso mpe nzambe atikaka oyo aye te. Bon frère Billy, depuis 2013 album olobi kombo nango te ezaki kombo nini ezaki ya combien de titres? Bon album otobimisaki parce que groupe na biso bazobenga ngo colonne de feu avec le frère Billy Bilomba tobimisaki album ezaki monarque glorieux nde titre album na biso otobimisaki ezaki na 9 titres na kati tozokuta wakomi kuna o tozobenga yepo anjibwe tozokuta na kati nango tiesa tozokuta yaka tozokuta associé tozokuta kele sono tozokuta kudenga tozokuta na kati wana générique pe na bonus o tochelaki bana na nzambe nde ba titre album na nyonso wana tozalaka na 5 clips o tosala parce que tosalaka 5 clips par rapport à makoki ne salaka to continuité. Bon frère, tozongi na le mukena je ba balancer biso na no zembo moko kombo nango associé. Yaka. To bandana na associé. Yaka Yesu yaka obondisa motema na ngai oyetondi na basusi butu na moi yaka Yesu yaka obondisa motema na ngai oyetondi na basusi butu na moi
ndenge nakomi nasuka esika mayela bomote sukaka yayo yebandi ye nazalaki na pasi atalelaki bato ya mokili baboyaki ngai yo nazalaki na pasi natalelaki fami nakanisaki neti lisungi na ngai ekouta na libota kasi bango oyo nzambe basundolaki ngai yo babwakaki ngai libanda nazangaki lisungi ye kolela nalelaka butu na moi moto ayebi te oro po te ezoki na motema bayebi te o yo ndo yebi bapasi na ngai yo ndo osilisaka bapasi na motema yo nde okausaka mitema mizoka yeso yeso nzambe wanzi bana na nzambe bamitunaka partout pena frère Billy Bubilonda abala abota eza nini expliquer na bana na nzambe bayebi mpo na ngai nanu nabala te nabali nanu te naboti nanu te tozozela kaka nzambe ye moko akodele biso apesa biso nzela soki apesi nde tokobala nazaka ndenge naza boye ndenge oza boye ndenge donc naza célibataire quoi. mais so totali bien na nzembo tukoleka wana régie wakomiko na nzambe wakomiko na tomoni osali ba spectacle ebele na kati moko ozobeta bashite eza nini inspiration ni utaki wapeza nini expliquer na bana donc koyemba na ngai mpe kobeta bashite bato bamitunaka mituna ebele pourquoi pas osalaka boye tout d'abord namonaka musika nzambe auti na ngai parce que na parcours na ngai nabukanaki lokolo oyo mais esalamaki ke bato nyonso tozalaki na bango bakata bango bamakolo batikala lelo bazotambola bamosusu bazotambola te mais ngai nazomikuta mpenza na makolo nyonso mibale mpe naza na force yango ntango natelemaka mpo nabindela nzambe ntango nakanisama mwana nyonso wana etindaka mpena nasote nabonzela nzambe makolo nyonso donc yango ndomona nabetaka bashite nasotaka nasalaka nyonso eyelaka ngai eza mpo na nzambe. merci frère siko bana nzambe bakozwa ndenge nyonso baza na besoin mpo awa tokobeta lisolo ya kete producteur aza te boye na boso bato baza na besoin bakozwa na lolne na kanali nini ekozala ndenge mpo bazwa oza difficile mpo barejoindre okoma bon mpo na ngai mpo mutu nyonso aza na besoin akoma producteur akoma distributeur akoma manager nazali mpo ozwa ngai eza facile naza na numero na ngai oyo mutu nyonso akobengela ngai yango eza 00243 082 00243 82 119 23 66 00243 82 119 23 66 ou bien 00243 89 718 94 47 89 718 94 47 donc rejoignez facilement donc numéro 1 ikangamaka te donc chaque jour ezaka ouvert soki ozawa parce que nayebi ke de Nazarien bazolanda bino dans le monde mutu nyonso asepelaka na ngai oyo azolinga asoutenir mosala numéro yango wana donc soki obengi ngai ou bien bokoafishe yango na kotika yango awa donc mutu nyonso akorejoindre ngai problème ekozala te bon non namoni oyo oza accompagné wana frère Billy eske tokobenga ye frère Vicky mutu pena abinisi bato makasi na banzembo bazolanda wana frère Vicky Kalombo bon obeta na nzembo ne toyoka nano associé vraiment zambi wanyiwe yoyoyo kwa misambu netukima kujulu yoyo
nzambi wanyu nzambi wanyu yo ei bwa misambu netukima kudulu nzambi wanyu yekelekele chino ngambata nzambi wa moyo mulele jiba nganyina kubikila ntambo yuda we wanga shamwanza jibyomu byomu maika baba lando na shamutu yatafika mwanzango nguluwanyi yesu anyinyi mukwimita munda misalamu wako kunyiga jine nzambi wanyi weyo chanzangu ule misonji byanyi tatonga abana bashiya ujiba yabaka jibakamba nzambi wa moyo mulenga wanyi we mamisamu netukima kujulu wewaki asosia wanyi wakwenda nendo bakumosuki mbasosia bwana mukalenga wanyi kadi wewoji asosia wanyi mutamba basosia basha muloba mukalenga wanyi mutu memo musanyishe neta makuta nasaba mema kwenda nendo mushinge muntu yeye nanekela mukalenga wanyi yoyo kadi wewe yesu wanyi mutu kune munya ujinanyi changa mule bisonyi zambi wa moyo mulenga wanyi mamisamu netukima kudulu mi wanyu yoyo yekelekele chino wa matanzambi wa moyo mulele mukayesu wakushingi muna wa moyo wanyi uli meso atema mumujulu chenanga yachija kwila mukalenga wanyi wakusila bata banyi wakubila jabolu butona kibolu kainga kwimbi wikala sose wanyi yes wamujulu wanyi wamujulu wanyi nasose nyinga wanyi chamakana nyinga wanyi zambi wanyi mukalenga wanyi associé ei chena nikuni bokuya zane zambe kumutigo nganyemeni nyokanye ngajila masipanga nyemeni tamba ngajila ni musala ngayo wa mujulu wanyiwe yesu mvo kwime associé zambi wanyi totena bana banyimema associé merci banaza baza osepela TV Zangonga ndeko mot de la fin na toza déjà tozo chiter déjà vers fin mission na biso lovinini bon liloba na ngai suka pona koyebisa bana na nzambe nazosenga epa bana na nzambe nyonso ya mokili mobimba oyo balingaka banzembo afo ebili ngai oyo naza dispo po bostenir ngai parce que message nzambe apesi ngai eza mpona mokili mobimba napesa yango mokili mobimba moyen ekombela bato nyonso eza te parce que mbongo eza te bamoyen toza nango ezosufiri te nde nazosenga bato nyonso bakozala bazolanda biso oyo amoni ke molimo monsanto esimbi ye akontakte biso toza wana po tokoka kosunga biso na musala oyo na oyo oza nango ou bien producteur ou bien distributeur ou bien manager toza na bino besoin ya ke boya bo soutenir musala oyo bien muto aza na besoin ke abetse biso conseil abetse fait bilibilo conseil ezala hier ezala na poto ezala wapi naza wana numéro na ngai ezali donc nde liloba na ngai asuka pe na pesi papa na ngai le révérend pasteur François Mutombo Vasilom isika azali na mama Mimi Mutombo na batu nyonso oyo balandaka biso na ba oyo nyonso balingaka biso partout ailleurs na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo nzamba pambole bino
Bon, merci à l'équipe technique qui accompagne ce journal. Nous avons déjà présence de caméraman le plus suspect. Et je suis Djongue. Je salue en passant notre CG, grâce à Kawita. Et notre DT, Jancy Makessa. Merci à la prochaine. Azamwana motote boa kosangai abongwani pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien David Nozamba